Mbote na biso nyonso bandeko oyo nyonso balandaka tolobela vie na pesi bino mbote sika bozali na yeko ya bandeko na ngai awa esika yaki mwa vacances na mambele na biso ya Bruxelles. Ndeko na ngai kombo na ye Papi Iyolo na yambi etant que ye azalaki soliste o na yebaki na quartier mais atambola pe na ba mwa kese belé na lina solola na ye mwa likambo ndenge ezalaka etant que mosali pe motindami ya tolobela vie. Mbote na biso Papi Iyolo. Mbote de konanga papa Jerry na sepene na moni osusu. Merci beaucoup. Na sepene ndeko. Merci à tout cas nzambe pambola yo. Bon ndenge ezali mokonzi atindaki ngai totuna yo wa question moko boye. Parcours na yo ya musique na biso na musique congolaise. Obandelaki musique na yo wapi po comme musicien étant que guitariste. Merci mingi na bandeko ya tolobela vie. Merci mingi na Jerry. Merci mingi vraiment. Ndenge oyo kozwanga susu na mboka na yo nayaki mwana vitimo ya familial mais lokola esengai kaki ezala moko lelo tokutani bon musique vraiment ngaba musique za famille musique mana zoki maki kubanela musique na bazaki nanu musique nanu ya famille ya guwa ne patante na ngai tante na ngai akimta zebola bato baki bazebola wana siko soki katoke vacances na yolo et pas ya tante nazo yoka bambunda na balokole ndezo beta na kina ba 9 ans 10 ans guwa na déjà ya musique déjà ndenge mbondo zo beta balokole be sima wana ya musique folklorique donc influence ki ngai makasi pesa ngai guma makasi ya kozala ya na musique donc début wana vraiment yaki maki ya musique azebola. Bon poète na monaki yo pembeni ya coréen kusiasina oyo babengaki japonais biso na kasavu to bana ko benga na kombo ya japonais na wenge musique à maison mère babengaki coréen kutantina il paraît que bobeta na orchestre moko ezaki orchestre ni bon biso vraiment le na longwe na makambo ya zebola wana na zongi na quartier po biso ngana za une fanatique ya grands aiko donc orchestre nga na za oninga mingi na ki fanatique ya grands aiko wana grands aiko ba répéter na rompo ya Gambela et pas ya Pepe Feli donc muto inspirant to lobake muto inspirant que ki manoko wako Pepe Feli. Amen. Siko so na yena rompo ya Gambela ezaki na alimentation moko bonde zaka kala na kasavu na kotana biso bengo e banguta na manguta so batinde ngala siani voilà na kwa maringa na Gambela wana watu bashakiteri wana so batinde ngai wana na profitaka na kataka na ngambu na kitaba jo poster na madusu bado poster na bashimita wana tala bango wana nazo preferida so aso beta wana na bakimusu ba yango basiya ya selekila nani banzembo ya bazaiko wa tapi ozonga menace divorce ese onyokola ka moto balingi na bodi banzembo wana leo bitanga na madusu na totala nazo zwa deja goût ya musique après sikoso na longo na kati na ngamu na kara zaki na komangai kara zaki wana musique mosu beta su wana interprétation so na kwasi kwa ngamu na olengela na okakusuku musique kuna mado salina nini ye saki olingi ye lobelanga otema pasi siko guwana ekokota na kwa siko ekolenga musique na kolenga musique na kwa siko la siko yo ligita na pale donc tolo bakeyo zali natif ya commune ya Kasavubu ne grandi na Kasavubu musique nanga na banongo peka wana na bandi ko yekola akite pa oncle nanga déjà de beta guitare soki na kepa na ye na zona ngitasa na ngungu so ya ke bulo nga na zu guitare na ye
na meka la kuti ngai akangisa ngai do re boye na boye na mokanga déjà ba do ba re era ko kuta na sikoyo na coréen Kintantina Polystar. Allez, c'est parti. Sikoyo yo na kasafu bono fandaki na balabala nini ko bato bingi ba yeba ne kadi na enseignement enseignement ceux qui kabonika côté ya la samba okitina se le qui sa kutino okitina se po bima na sosa na kwewana avant de l'enseignement numéro 13 mais to lo ba iloko moko mais na enseignement wana soko tali bien na tango wana ezalaka Zénith jibem pia nazo répéter na Zénith wana na Zénith et puis na la samba playa wana zo mona Wiranso na zalaki wana et puis na sima soko tokei na rompo ya Kimpwanzo komona Zaiko abanda ko répéter wana tango nyonso bongo pona nino zaka ko kota to kese moko wana siko basi wana biso twakina no ba trop jeune basi wana trop jeune quand on avait na biso twakina na grâce guitariste na ki wana ya Zaiko mon vieux je salé vieux pas la vie na poisson petit poisson vieux na biso même avec avenir na kena kota la vie n'enzo beta na ko toye vie mon avion la sanga bilo comme sous va vie poisson avec la sanga boye et ma minère boye et pas vie poisson et bien les kawana na ko toye écoute na ba Augusto oza na Zaiko soki na okata mamuke petit poisson zolobela oyo azaki na Zaiko Zaiko biso na avenir moko beta mouva na palais du peuple ma vie poisson ye wana vie na so avenir na le kapepa na ye alors zo mabiloko na ye mais ba question wana ezaki ebele ngasi koyo na zaki na inspiration na mingi ezalaki beaucoup na lingaki là na comme musicien donc là na zalaki na bangembo na ngawana na akina na grand Zaiko na zalaki na langa star langa star ya cette patrote langa star ya mazea na kokwa anana tema ki bazako bina danger ngaso na fan na otala mazea akokwa nana badiki les rois wana ba nani ya se ba dembela la kisogo wana mais là na bandi sikoyo boyeko la kita kometa musique na comme siko koyoka musique ebele musique ebele zaiko ka ebele attaquer na comme ko deboye kita na c'est plus na comme fanatique siko ya bela na comme fanatique ya bela na radio pour ce qui sera na comme betamo ba do barré na okende chic donc nzeka chauffer les obeta wana na tango nino bandi musique po zoka bela bezeko kese ya kala ezaki mo zaki mwana mukeni no zoka bela ngana zaki ko sipa na kango na radio yana ngo ya kala mais na 88 89 là OK les classes dans des mwana mukie guitare na ko la ngo ba di banda mo ka ba do mais na ki mwana mukie siko so ni na kende chiki midi ebeti to ka siko nzembo wana ba so fele parade kumanga malembe na zali 12 rebeti wana biso to bonto kene tiki siko chaque jour ebetaka na radio pa ezokota nzeba so fele wana ezokota et en plus na ko hali l'air li poids pe la radio et no banzemo dasi ya kala mais na radio ezeko so banzemo wana minga kala so mingi wana na ba ana sala nilio bapangio oteme alors il poids l'inspiration est comme côté la ngake nzembo akala mais excès ya radio bo kanzemo soki nzembo ebeti c'est que un chiki ekoki yo na tango ono sauter ba okosinga mfumu o sauter ba mère supérieure okembala moko na banzembo lipo na ba bela ezaki ndenge mais siko ngamo kopé ndenge et comprendre répéter te na comprendre rater loko wana ndenge côté la ngai na saki so na yoki na ba nzembo wana pe yaki na peka bien mais ezaki ko toucher ngai mingi na motema soki na yoki sofe le beti na yoki nzembo ya veni libo beti wana ngana sala ninyo na radio kaka donc toucher ngai makasi mais nyoso nazoka na ngango mais eleka mais soka ba one beti na radio mona le fait na telema ba kama ngabi mais yo kaka musique monene ndenge ni ngabi ngamo pela so balangate na on sipela kaka ndenge musique wana ebeta ngo nazo yoka mais bokasa tu ezaki na ngonga ezaki na ki ponza ki musika te mais na yaki beaucoup plus
inspiré na musique on a émission wana na qui vraiment expliquer wana na kutane na coréen c'est parti vraiment c'est ça. Merci mingi na sir bozomona ke ngai nazali mutindami ya tolobela vie nazali journaliste te nazali chroniqueur te mais nazali simple oyo batinde ngai pona tuna motuna epa ya Papi Yolo yebisa biso nanu ndenge nini o se retrouvaki na Geneva utaki na orchestre nini poko ma Geneva nga na beta vraiment l'air makambona tout eleki na moyo komona sikoyo to komina lokola sikoyo na sakyo beta de 89 na sakyo kobatama 90 ya kobatama 91 papa na kufi sikoyo na bemisi sikoyo ke na ningi na sala eloko na sala ngo pourquoi monique père azasu te ba pesi ngai mbongo ya Minerva lakini nasomi guitare na bandal c'est ce que marque on a bossé les vieux on to kufa sala guitare mingi balmas somi guitare na yena ngo siko yo na parler na komi siko kometa guitare 91 remettre la guitare place siko yo na ko qu'est-ce là la bourgeoise influence na lupango ya Coutinho alors ça l'église non ça qu'est-ce là wana docteur baliboso tango yo sisi ko la guitare qu'est-ce liboso beta ki zayo qu'est-ce na mo oui la bourgeoise influence est-ce que koza na ba makanisimo ko te ba camarade obino no so beta kana bango wana ba kombo na bango so ki pe ba bazati lelo so ki ba évoluer so ki pe baza so to yebisa so moke la bourgeoise toi qui le kola na mi da France moko boti le tu les l'autre tu kabona so dans ça toute ma famille ils académio to banda na ye na betan bourrin ay mama mona na gam na comprenant muninga wana te yepe ayemba no orchestre te alo maka bongo mais abanda ko yemba mbala moko o orgam te académio masa Gimme Show aki soliste na biso ngasa ke un accompagnement masa biso ki ali Gimme Show ba soleil wanga yo gigi gigi na so ekuta nzela no le kaka mwela na mona mtu mazo yemba wana soleil na kuna na shaba na irebu na yemba kabi ya zo yemba ke pesi adresse ya na seulement boina boto wana na mouvement so paye ayepe tout baye na yemba maso zaki belewa maso yani Gima tope beta certaine na zaiko yende ba yeso na biso muntu arrange ba nzembo muntu apesa ngai ba corps ya nzembo na biso Gima tope yé déjà zaki évoluer déjà qui est tout ça l'orchestre donc ba c'est wana bozo betena na muta sente donc Gima tope muntu arrange ba nzembo apesa ngai ba note non qu'est-ce na biso wana c'était ça bon merci beaucoup tant on longue na orchestre na yo et loko moko to tuna orchestre mi balo kendaki ko betela la bourgeoise et ça le cola et là la peau déjà qui to comment qui na la classe déjà avancée là comme na 5e et la 4e na tikaki na 5e na zo za guitare na ndako wakati ezo tipo wakati on peut ça c'est la vacances kaka c'est so moi vacances moi on répéter kaka mais là la classe tozo mata donc là la 5e place vraiment na tank stop nan funa ça non jamais la quelle 6e la moi concentrer mi na chiki c'est là la 6e de sikoyo na kutana sikoyo na coréen Kintantina ami de France aki génie aki génie donc mutu so fungolenga bongo mais aki ma yé vraiment Polistar il est rappelé na kota suko na Geneva na Polistar
côté de Genève, tu as na Paul Star, tu as na Lino Star à Paris, à Paris, tu as na Empereur, Chéri Womo, tu as Pitumbi Evanga, tu as na Tonton Makoso, ouais, ya pipi yo. Mwana Yauma. Aya poto na chimé mpena j'espère. Voilà, Tonton Makoso. Azana à Paris, j'espère, à Londres. Azana na France na Strasbourg. Azali Tonton Makoso, azalaki maman Sebele, ba sebo, na petit na biso, ba petit bibi ba après. Mais sebo ki ndai zaiko. Ba sebo ba na zaiko, wana zotanga masolo ya Genève. Ouais, Genève. Oyo kanga ki Kasavubu. Genève musique. Ezaki orchestre moko, ezaki représenter Kasavubu. Mais na parcours wana pe na mona ki Gigi Soleil Wanga. On dirait pe bobeta na Genève musique. L'air nga na Yesusu na Genève. Na kele siko zoyer. Pour l'air nga na ye na Genève, na kele siko zoyer. Pour nga na Genève air na ye siko na bon chic bon genre. O za na oenge. Na siko na Genève siko yo. Baspe makambo nyonso. Ba momi fo ya kana na rap. Na mo sula ya nango. Musicien ozoya na biso ka concert. Le na mona ki ba vie na nga na sokutana pona okutana na souverain trop okutana na souverain trop na kutu soya les souverain kutu za karate azu esiko pa na oshwe e pa kaskito nzembo ba kaske na nga wala kaskito afa na oshwe jiba zoya na zomona ye wana na oshwe zoya na ba ensemble ya jina ba ya spiritos eza double ceinture boy na mona ye wana azoya shaba akoti lokolama ngabe na otala ye bogar mais na mona ki na TV déjà na mulolo ngabi ya yoyo na mona ki na TV la zo le kabiso pe wana voilà donc na yaki siko na jene basiko na makambo wana ya bien ya aspect toujours ya on azomona tina poto zaka na aspect na yo yaki nango vraiment merci Nabino batonos bazotala biso na pesi mbote mingi na Pichumbi Evanga na pesi mbote mingi na Soleil Wanga na pesi mbote mingi na Chéri Womo esika bovandi na Alino Star na Coréen Constantina esika bozali bino banso botombola ki lokumu ya KV Perodwana en tout cas salaki biso elengi mingi na jeunesse to wanaki kokola na tango wana mais na monaka periode moko bobetaka na fifi kiki na monaka yebisanga na lisula Bikington wana kalonji wana alaleki moko azalaki vraiment likabo ya nzambe obike mutu soki azana don na ye déjà il faut sikoyo azala orienté ana don na ye mais il faut sikoyo azala cadrement c'est ça ngana yaka kana répéter boye toujours répéter na suka Chéri Womo après tenga yaya yoka no pecho pecho ngabua kaboy de wana tango wana va comme maison mère wana nanu abua kaboy elle voit Kaloji wana ka na ki voit Kaloji pour Kaloji susu bi ami la France c'est ça na bi ya na voix mais c'est pas là ikana ye ici libre batotele maboko abi bon se fuko il faut yaka le quoi d'habitude que tongani toaki na ba tozaki na ba répétition na biso ba c'est wana tozama ba mourir musique to répéter 2 fois par jour to on a soir c'est quoi yo abi bon lobby na rap ya 10 heures on tester bien le quoi déjà que na coréen tout travers na coréen tout là na place moko donc qui doit déplacer moko yeso ki aye je n'en a parlé guitare na guitare donc évolution vraiment et là qui quand le coréen ça qui faut que bato as metti na promise akenda raso ba oyo parce que ngana tikala ki le kola encadré de Genève donc mucho aye il faut ngai na yo kaye na absence ya coréen le quoi ça qui moi le kamo ebele wana tango zaki soliste bien zaki accompagnateur nga accompagnateur soliste na biso zaki coréen coréen après c'est quoi il tombe pour que le a commis c'est quoi oui sollicité moi mingi
La promise, il y a la promise, il y a rappelé sur moi. Pourquoi pas gâteau, bani. Comment à moi, les gars. Place, quand il y a qu'on découvrir, mais tu vois, n'a pas parce que tongo. Mais c'est quoi yo? Azoboua qu'a cri, mais c'est quoi yo? Moi-même, c'est quoi? Et ça, c'est quoi, il y a gamme. C'est ça, place, il y a la gamme. Il y a boire, na gamme de bataille. Abandé kokokati. Kokokati, c'est trop dire. Abandé makamwango, il faut biso toi mikolo, faut la kisa, il faut montrer moi, na baba moins espérance avec meke wana. Donc pour à côté na gamme, ezaki bino no formaté. Na mutu na la kisa ye. Okoboa kaboye. Ta okota. Ce qui nous aime oyo, et ça la semaine mon compte mettre en note balai décor. Fa na sol, so guitare, na guitare qui bien. Na expliquer fa na sol. Tu bien na terme na biso, c'est bien na 7. C'est quoi hier ako kakoboaka na 7 te. Vraiment que na pesa qui est lignée oyo pe atikala ko c'est la ngona premier album ya maison mémère. Alandaka lignée o na pesa qui est ya cri o ze ko boaka yango na pesa ka lignée wana. Moni cri o boa ngo boy. Tutu subile kulakala kwende babo. Mama ye kidokoloko amumo kwende babe. Donc bande ko boa na Genève. Pour dire semaine ya 7. Le robot qui nango boy. Yango pa kena nango pesimba. Yango mobilo mike le truc ya ko se compléter quoi. Mais na quartier au tangelinga la enseignement place yo bande ko vanda na biki ete na soko l'équipe poka baka venion elandi zali nini. Na bi Freddy Makola bande ko vanda côté wana mais bo sangana ka te po ipa l'action pe mwandambo ya guitare ndenge guitare betama. Bon, azali loyo Marc Auzo azali lo pa ya Ferrigol. Wana mama na famille. Yeah te yesa aleki na yo la biso to sala ngo ye ya utala biso ota biso a jouer de gopa na biso a jouer de gopa na biso a ko sala ngo pe bien ya on a mona makamao ya musique et comment mo bolo donc quel peut ko gratter mo ko la ça oui abandi guitare moi na mukie lenga na zo mona ye pas polista na zo kambo oh poli. Mais puis tu vois la biso moderne. La biso moderne. Oh oui que je me suis caraboué. n'est pas Pauli mais la coutille. Na polista. On a ça là-bas. On a coréen. Un collègue Satina. Na coutille pas Pauli, à la gêner. Na coutille pas Pauli, à 16 à 15 ans. Bah, il a moins de 16 ans. C'est ça. Il a 14 ans, 15 ans. Ah, c'est bien. Les ceux qui ont dit, Pauli a été à la coutille. Salaboy, zonga boy. Allez. Tu as fungwa bi. Si que conseil ni yo pe salé ki na yo lobby ki wana le ki na yo Marc Auzo Freddy Makola. Conseil ni yo pe saye, conseil ni yo pe saye étant que ndenge a tira ba makelele bongo na télévision yo conseil ni yo pe saye ya kofinga ya ko créer ba mission mususu tam subiso so ba congolais toute sa famille yo conseil ni yo pe saye. Nga conseil na pe saye ezaka kake a sali ba œuvre et belé et pas des padres. C'est ba œuvre na et belé so okinze bona ye moko achana na album bango so ki exercice moko asala ki na introduction ya nzembo na ye wana. Pour moi aller kana TV beta biloko na ye wana. Et ça ba devoir et belé ba petit mingi ala ka sabatu ba œuvre wana. Asel ba nzembo e belé ba faire abeti ngu kitoko. Nzembo na ye wana oyo o asala pas faire. Asala un tomo ko boy obinga le travail ko na beta ngo sala nga honneur asa un bon guitariste mais alle ka beta miloko na ye o ya koloba wana nga ile nga ite mais zaka ba monde on les okende ba réseaux sociaux mais ngai pour ngai aya ko beta miloko na ye beta eza makasi mingi ya kitoko mingi nga ngo. Merci beaucoup mais batu mingi ya ba congolais mingi bandi makayiti ba bakayiti mtabeta biloko no so faire betaka mais yo etant que ozali soliste munene accompagnateur munene undimie ce que to landa maloba oyo lobi ya ba kama polémique wana so ki mutu ayebi lo côté oko beta la fi ba yelote so ndika ba nzelo ka ya baziza wana ya baziza wana ta ba travail za manto baziza wana
aussi be pucha ya avait ya avait ready ba nzembo ze bele ba betaki na compteur à zéro pour nga betaka biloko na nde la émission na sala ka betaka biloko na ba ziza ba nzembo taba la période wana kutaki plus jeune plus jeune c'est comme ça poli li susu donc poli susu aza bon guitariste batu bala na poli mingi wate yende sikoyo ndenge aloba batu bakasaka kende aloba pamati ndenge azoloba wana batu bazo profiter na koloba ka guitare te c'est un bon guitariste aza na œuvre na ye ezali epai ya vie bailo yongo kadre biso sikoyo aleka ba mission abetaka biloko na ye leti baritimika baziza nanga yango fort yango fort. Merci beaucoup Papi Yolo tosepeli mingi ndenge toyambi yo awa na mboka ya Belgique outi mosika na Paris esika Jolungela azali esika ba camarade ebele bazali ba Dede Mayombe bazali esika bato mingi ba DJ Ikoko bazali donc mbote mingi ya solo na bandeko nanga wana na sikotanga mais merci eloko nini esalaki yo ke olongwa Afrika oya koyasti na poto pour ba orchestre mingi ya kobeta ko servir na mboka na biso za kuna baloba ko eza cimetière. Bon, wana bakawa ba Genève et Sili wana ba 97 18 ba Afdel l'air et na pema qui bon quelle université. Voilà. Après en 99 et ben na kaka. Et ben na kaka allez au contexte orchestre mo sous la kasi si be ko zwanga yi wana gigi fal alongwe na na musica a seul orchestre na yeso ki quartier général na Brazza be ko zwanga 98 99 na qu'est-ce que vous connaissez pas gigi fal tout le monde travailler na yi quartier général na mo sala kombo ya mouvement gigi fal ngote na quartier général wana auti poto asali abo na mo ko boye d'ailleurs trop côté prétango de bêtis me conseil ami mon quoi ami balé après qui na bail la monnaie évolution a été en 2000 na zongi ki tsasa na 2000 na zongi on otingambo ya Brazza na Brazza na zongi na paiement moké après mikola ndi wana yani ba pitumbi evanga wana na kutuba pitumbi evanga na paiement ki mo ena ndeza pitumbi evanga ba na kuta academia nakuta academia de salama ndiba uzwa na academia nakuta academia wana ba musika sika pitu concorde si ba kei ndiba uzwa na beta na academia mambo mukie wana miseza ki banani ba présence samba zalaki wana wana wiki sasa ya ikutuna na voyage moto zalaki ya tourner d'Afrique na kenda ngote donc na voyage final ya déjà mikele na ba 2000 wana na osama démarche na oki sama ayo ba benga osama yefo to kele tourner moko na baba ya Afrique ba nini bonga ngana zala makamususu na osala ti ba kei ko ba saso ba 6 mois ba kei nga pe fana sala des voyages en pe et comme on a besoin de travailler période mona ba tchétché de balle tchétché de balle wana ka tchétché de balle si azonga na calculateur latin c'est pas ça sur la quantité ngana yakuta mabangoko ba kitesi basaka te donc check ça sur la kitesi te nenga na yakito na masamoko à la pointe noire le bofonge bon guitariste bofonge là aye le donc peut-être na bofonge wana après aller na yolonga susu wana tout avena bango na kolonga wana après la salle susu ba parcours moi et belé na beti le batu mais place sikoyo na monaka abina yakutana na grand frère moko wana papa et personnel na yakuta sikoyo place na yaki ko confirmer donc c'est VV et Verkis place sikoyo na komona sikoyo ke ina capable là on a parcours tout on a sali tout ya musique na monango nani na salaka a parcours moko pona ngana monaka et amateur na ki mission moko amateur na ko yekola mais musique na bandi professionnel ya ko ba musique do na VV
donc na VV nakutana ki na bilombe bakadra ki ngakuna ba via laji mbote na yo via laji ofungolanga mutu via laji nakutana susu na ba via Rocky ba guitariste moko ya makasa nakutana na VV donc bon basala ngaboy donc ça VV mais na ko sur moko boyo katsaki na ngambo ya inde 3 kuna la ile kangine siko na ile à partir ya VV na hubi kubeta kuna boye batu siko sa ko kelea na petit moko abeta ka franco pour comment qui kubeta ba ntembo et pas VV la qui musique interprétation c'est ça personne avec qui ça qui na ba fête mingi na kuna ba Landry na ba Clovis na ba vina nga sele ça violence c'est là donc pour faire son âme a vina nga sele na vina ngai et non bassiste oyo attends t-shirt et vina Sadiko donc ta on a VV lenga na ye ba komi kwa cadre ngai ba komi betanga sikoyo nesile sikoyo franco et comme que petit moko abeta lokola le grand maître non na ceux qui ont aussi ceux qui vieux Rocky nous jouer mille rôles pour organiser tomber ta mengi ba 4-5 guitares mutu ça na rôle na ye lokola les vieux Rocky a jouer le rôle de franco era moko azako yate ya mo siko via laji anako former la style wana na ho beta sikoyo style franco wana ya ba ket ba 9e on a beta siko na style wana franco à partir ya wana nde e mongo ay ko solola na ba Clovis que a la besoin azongi sa wana Clovis nani wana zolobela Clovis keto alfa na bongana ndanga yeba kwa Joski ne ba longwe kuna ngakuti pa vya ko tsike bango na mona ka ke lokala ba vieux na zala bango ba za soute ngana na longwa nga après sikoyo bango ba ko yali ba ko longwa ba kesikoyo na inde 3 siko partir inde 3 sikoyo ngai place na ko buka inde 3 na buka ki ngo na buka ki inde 3 l'herbe bandi na ni anniversaire ya franco bon ça la ya franco na inde 3 ba ju ba guitariste tout ba to ya wana po ba vieux to travailler na bango na pas l'artiste ba boy ko ya ba bango ko ya pa ya mongo ba bandi ba repéter kuna na inde 3 et aussi matete nde Clovis a epse mongo ke ya la guitariste mo toaki na boye azaki pe ko na VV mais asabika na cinéma wa alors lukae na yesi ko na to la kutaki ba kina ba ki wana zaki ba vesozi na mama i comme tout ba so coordonner voilà bon ça là le franco immortel bon ça franco immortel matata ponyo alors ça la ni franco immortel gouvernement bisaki mboge bele pour ça lango mais musique est simbate ba so produire vraiment que guitare franco na sona et bi manam tete le mona franco e mama lukana ndako l'air de na ye to so le mango mukona yaki na inde 3 na rap vie mai kana ve suzi bazaki ba coordonnateur ya franco yani wana wiki baganga donc baganga ki donc nze ba di boso ka na beteka très impoli donc inde to koi ba monique to so ki tengeli to baninga franco bazaki wana après to manzenza waki aki de te batika franco ve manzenza zaki wana leli ba to kuba ba vie ba to ta franco ba yoki na beti nzeba liboso na te très impoli yana beti yango na beti mado nzembo ya kama itawo ya oh mado motem yana beti ba mado na keba dineti suka donc ba ya ba leli papa ba leli que moi noyo avant sabiso to beti concert franco lobi na tomba tcheka na journal okay bongo merci beaucoup Papi Yolo li composé soliste guitariste ya mboka na biso Congo ata bat ba monio
oye na guitare na yo te mbala sima to yamba yo oye na guitare na yo pe okobeta pe parcours na yo ndenge nini oyelaki na nzela ya Europe po bato ba basango wana ndenge oyelaki ezalaka be histoire ebele bato bazongo baye bango esika pe ozalaki ekosala bien baye bapeli solo ndenge nini oyelaki awo komaki na moka ya poto et puis na bosani te na bosana vie na ngai Simon Lungela na pression mbote mingi place ozali na Paris et puis Jacques-Claude Mambadzo mbongo contre mbongo wana batini ngai na yebisa te mbote siko zali Papi Gen international Papi Gen garçon moro trop humble na pression mbote siko zali et puis na pesi mbote na bato ba ebanso ba yebingai et tant que Jerry Snap, Gérard Luzolo, Jerry Makenda na pesi bino banso mbote et puis tokotikela Papi Yolo appelle ça quelques personnes beauté et puis tout ce qui ça esika yakosuka. Merci Géry l'émission nayo merci la sepeli mingi donc ka oyo ya bangai baninga nga mingi ya ozo sala mingi pona ngai maman Angèle Loba maman Angèle tombolela maman Angèle voix maman Angèle Baskinto maman Angèle Loba merci maman merci un encadrement merci maman merci mingi na maman na mabutingai mama Astrid Bolumbu na bandeko nanga Guy Boston toujours Guy Boston à pointe Jackie Watunda wana ba yaya Jackie Watunda donc ba yaya bambote ebele mon ami Lulucha Mundele bambote ebele mutulangai Dudu mbote ebele na Arcadiniro na Lino Star na Pichumbi Evanga baninga nyonso na Chantal Iolo bambote ebele yaya bambote ebele na muntu na ngai de tous les temps tous les jours Papier Lifa mon cher on est toujours ensemble alors c'est ça fiche de paye mbote na yo Tolo Bella Vie toujours en avant bolanda bisona Tolo Bella Vie tango nyonso tokokutanaka e bana kozala nsengo pe mbote na biso isika faux prophète Tosana Bino Mayele Okomema Mudu Tena Lifelo Sika Bino Moko. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:11. Quelle grâce! Pas faux prophète, pas prophétesse, pas faux prophète, pas prophétesse. Ayumande balanda kabino, sobande balanda kabino, ignorante balanda kabino. Sukizalaki tango Moïse, bele baba mibino wabanga. Sukizalaki organise, bele kokota bolo. Sukizalaki tango Moïse, bele baba mibino wabanga. Sukizalaki organise, bele kokota bolo. Pas faux prophète, pas prophétesse. Pas faux prophète, pas prophétesse. Ayumande balanda kabino, sobande balanda kabino, ignorante balanda kabino. Awa mama bati bundulu kaba kwenwe, abatata bati bundulu kaba kwenwe. Bafo profeta bakomi milie, ba ekolu kabandako ba voyage pe bomengo. Nzamba ko jije bino, Sukana bino ezali felo. keba eba tata mama di bundwe. Oh kabima na basi ya bato, kulia kambango ya bato. Bafo profeta basali ya nzoto mpe ya libumu, babongola liloba ye ntango nzambe akoya bokokende na lifelo ye elongo na satana bokozika na moto ye. Makamba bomoi na yo kobetela moninga mbango te, senga discernement epai ya nzambe. Nyonso baloba euti na nzambe te, bien aimé. Oh, zala mayele
kisa bomoi na yo. On dit l'homme qui s'est confie dans l'homme. Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent la prophète des membres des brebis. On est dans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur esprit. You, 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 Batoyi soit coupé là. Amen.